Bandeko balandi ya émission Baindo Bolamuka. Mbote na bino nyonso babolandaka biso awa na République démocratique ya Congo. Mbote na bino nyonso bandeko ya libanda oyo bobi kolanda biso bongo na nzela ya internet. Pona mbala yoko lisusu to meseni koloba émission Baindo Bolamuka eye yo mabota mabino na tina be ya kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo. Ndenge to meseni koloba utamu antango moto moindo aze kotambola na kobosa na bongo conscience na ye. Yango tomonaka moto moindo aze kolala esika moko na fulu yango toze komona moto moindo aliaka na fulu lokola moto ya liboma yango tina Fumu Kimbangu atelemelaki na 1921 yango tina nesongi nzila Fumu Kusuki ya Munzala Mpanda na Angola président ya Bangunza pe mokambi ya religion africaine to bengi religion vutuka batelemeli na eleko iye ponini te tina ya émission Baindo Bolamuka. Mbote na bandeko nyonso oyo baze ko encourager biso na mosala yetu ze kosala banso tende kaka bafinga kato babundisaka likambo ye ezena bandeko baze kosunga biso na batoli pe bongo na kopesa bokasi to encouragement na esika tozali kosalela mosala iye tokokoka kotanga bino nyonso te po boze penza mike kasi mbote na ndeko Kadima Mukendi kuna na Dubai, mbote na Mama Kaba na français, mbote na Nengwa Milolo kuna na Allemagne na Munich, mbote na Tata Nsililo Mopepe, mbote na Tata Lubokolo ponini te yanga ndeko Mosese Moscou, mbote na bino bonso baito tangi na baito tangi te kimia ya Fumu Kimbangu ezala likolo na bino. Lobi moleki ezalaki mokolo ya misato to 3 octobre epa ikani lisanga ya futuka mfana pambu vidila to kanisaki bongo 95 ans uta bakatelaka Fumu Kimbangu etumbu ya liwa na Mbanzangungu. Masanga elobelaka kombo ya Fumu Kimbangu tokoliki atozala wana kaka te pona kotalisa bakombo na biso pona kotalisa mysticisme na biso kasi soko ya solo soko bosembo biso toze baye toye kotalisa lisusu monene ya Fumu Kimbangu tolakisa bizaleli tolakisa lolenge ya Fumu Kimbangu kasi pasi lobi mikro ya Baindo Bolamuka mekeki kotambola na masanga bayebi mokolo yango te bakanisi pe mokolo yango te ponini te na ba chaîne ya télévision na biso pe ba etando iketo pe ba radio na biso esika moko te tomoni bakanisa kolobela kombo ya Fumu Kimbangu to bakanisa mokolo ya 3 octobre mokolo prophète mobikisi ya Baindo azalaka bongo condamné na cour militaire kuna na Mbanzangungu. Tokoliki ya tango iso toze komona ba politicien kotanga ka kombo ya Fumu Kimbangu to ebite ze ko pakola malasi pona koluka bazwa appui to ebite ze ba point d'interrogation. Kasi tokanisa kilobi tokomona ba conférence tokanisa kilobi tokomona ba atelier ko salama pona kolobela mokolo ena ya le 3 octobre oyo Fumu Kimbangu azalaki condamné injustement. Fumu Kimbangu azalaki condamné injustement. Kasi tokolikia eloko mo isalamite kasi sali pasi 3 octobre eleki inaperçu kasi
lokola mokobi ya misala ya 1921 nesongi nzina fumukusu ke muzala mpanda na ngola bazenele koye mulakisi nzila bango batikalaki pamba te ponini te lisanga ya vutuka vana pambu vidila e na bangunza banso bango basanganaki na mongo kongo kuna na siège social ya religion africaine to meseni koloba soko bilili bize biso tolingaka penza kotia bizeuze ute soko toze ko beta nkota yoko na bandeko bazene teni ya logi to kenda naino kotala makambo kani malekaki mokolo ya lobi octobre na mongo kongolo lenge kani batangaki pe motif ya yango ya condamnation oyo eze pasi na motema pona biso ba etotelemine lekoye pona kolanda bongo matambe ya mfumu Kimbangu kasi lokola bilili bize to kenda naino na eteni ya regi bongo tokozonga awa na ndako ya musala pona kokoba bongo manaka na biso tola. Tokobanera awawa tozwi extrait ya journal colonial oyo Mundele Gilles Chaumet akoma ndenge lisono ya jugement ya Mfumu Kimbangu emekelaki na bongo Mfumu Kimbangu na baye bazalaki na ye bakangi bango bakei kosamba boyoka ndenge Mfumu Kimbangu akosamba na attitude oyo ya azalaki na yango sina akosambisa ye bongo tokokota na mikano ya le 3 octobre tobandela nano awa banetenge balobi au cours de cette audience. Au cours de cette audience de 3 heures chacune, l'une à 9 heures, l'autre à 17 heures, on entendra vainement de la part des accusés les moindres gestes de lâcheté. Donc, cette audience, Samo, Mela Samo, la Bosambi Mfumu Kimbangu, Tongo na Pokwa. Boyoka batu basamba na bongo Taiwan. Na Tongo sambaki, na Pokwa susu kusamba. Hein? Bongo sikoyo na kosamba na bango, malgré bazosala bango bongo Tongo Pokwa, mais ata moko te ya bayebanso bazalaki na Mfumu Kimbangu bazalaki ya kolemba to na molimo trahison. On attendra venant de la part des accusés la moindre geste de lâcheté, la moindre marque de veule soumission. Ozotanga na français. Teba lâcheté ko limaneti ko somba. Lâcheté. Voilà, faut le faire dans mon corps vitesse dit. Nous en malembe lâcheté. La moindre geste de lâcheté. Lâcheté le likoloba. Mutu oyoyo asosolaki likambo. Mais aboyi sikoyo parce que lâche aza mutu oyo asosoli ne likambo. Abalukeli likambo na ye wana. Amiche zoba. Omoni. Mais awa bango baboyi kokoma zoba. Libola kabongo. Eza lopoto. La moindre marque de veule soumission. Dictionnaire eza nani. Comme on dit un dictionnaire. Poto sale la bongo. La moindre marque de veule soumission. Mfumu Kimbangu apparaît fier et hardi. Donc, celui Mfumu Kimbangu a bimi, malgré ma pinga batangani, malgré ma juge bazali, malgré ma film nyonso ya uti kozwa, doso kaza koya, na bisengo nyonso. Tata, Nalolendo, Ngeta, Tokoba. Ses réponses sont nettes au commandement des Rossi qui lui demande. Wana Mundele Mutazo Komango. Kibiyano, Mfumu Kimbangu, Ezana Alima. Es-tu le Goulouz, le prophète? Ayanoli, oui. Zela Tata, Toto Malembe. Batundi ye motuna. Est-il un voulouse?
bakine eti fete mvuluzi kumukimba eti le mvuluzi o tozoyoka sango toyoka biyano. Oui. Ingita naza mvuluzi. Babakisi mutuna. As-tu ressuscité les morts? Osekisaki bakufa. Ayanoli, oui. Ingita. Bamani kama azosala bongo lokola bango bayeli azalaki fier. Seke ntango azoyanola ingeta. Comment as-tu fait? Osalaki nini? Wana juge sikoyo osalaki nini? Yalobi, Ayanoli, Dieu m'a inspiré. Tata mokeli apesaki nga nguya. Sa voix est ferme et claire. Sa voix est ferme et claire. Lobela mosiko na lingala. Comment dire que la vitesse? Les hommes vont la savoir et nette et clair. Si qu'on faut sa voix, pour que les autres mongo na yé, sa voix. Sa voix lolaka est ferme et claire. Ingeta ezala bopikiliki pepole nyonso. Ingeta Son attitude narquoise et railleuse. ingeta Il est l'envoyé de Dieu et n'a fait qu'observer les préceptes de la Bible. ok azali motindami ya tata mokeli avandisi kaka mitindo oyo lobino mpe boyaki kolobela ete boyaki koteya liloba ya tata ingeta okoba. Révérend Père Jodon. Si le révérend Père Jedon croit pouvoir, au fil des audiences, souligner que l'accusé, vers la fin, hésite, ses œuvres la face de deux mains, comme pour réfléchir, en arrive même à bafouer, bien que les journalistes présents n'aient rien décrit d'une pareille évolution. Celle-ci serait manifestement au mauvais testament que le commandant de Rossi a, comme nous allons le voir, fait infliger à l'accusé au cours même de son procès. Ok, awa modèle azorela teke soki komukimbango quelque part azalaki kotelema soit kotia loboko na likambo soit kozala na mwa position moko boye songolo ezali bi na traitement oyo bazalaki kotraite bango na yango kolandela ye lokola azali kolo eloko mpe bongo mobikisi ya bato tokolanda yango na biteni bizali koya lolenge nini yango ezalelaki. Ces apôtres montrent la même fermeté. Boyoki bazalaki na mfumuki bango bango mpe baza kaka lolenge se moko. Il ne nie rien. Il ne nie pas les faits qui leur sont reprochés. Makambo bazo reprocher bango ke bino kote kisango ya lobiko ya bayindo bango balobi ngeta tokowanga na te. Ils se refusent à cesser leur propagande à moins que Fumukimbangu ne cesse la sienne. Bon. Ndenge Fumukimbangu azoteya, ndenge alakisi bango, bango pe bazokoma kaka biso bayindo tosengeli tobika tolanda mundele te. Loba ye moko Fumukimbangu nde atika. Yesu natiki te, biso pe tokotika. À moins que Fumukimbangu ne cesse la sienne et qu'il ne leur transmette l'ordre de faire de même. Kutu même Yesu atiki, bango bakotika te, loba ke ya yebisa bango ke botika. Soki alobi te, lukutaka. Osi okumbaki ngambo, osi omiyebiselaki bato verité, bongo tokobomba bango lisusu mpona ngeta. Les premiers apôtres interrogés qui proclament impertinemment à la face du commandant de Rossi. Le jugement de Dieu va venir pour punir ceux qui ne croient pas.
bato bazalaka kumudi bango bazalaka molenge liboso ya juge azoyebisa juge omoni ti ndenge bovandi wana jugement ya nzambe mpe ezoyeba ya kosambisa bino yoka juge. Bien, réplique les magistrats. Est-ce que l'État et tous les blancs le seront aussi s'ils ne croient pas? Atuni sikoyo. Donc na l'État na mindele bango mpe bakobetama soki bandimeli sango na bino te yoka pote. Oui, dit l'homme, l'État et tous les blancs iront en enfer s'ils ne croient pas à nos doctrines. Donc, mindele bango nyonso bakokende na bisika ya pasi soki bandimeli sango oyo donc mokili mobimba elinga te kombo kaka se vous soki mindele bandimi kovutuka te batanga siku. Un autre prévenu a une attitude de l'avenir que l'avenir colonial belge qualifie de révoltante. Un autre prévenu a une attitude que l'avenir colonial belge qualifie de révoltante. Il a osé interpeller lui-même le juge en plein tribunal et lui a demandé la raison pour laquelle on interdisait aux Africains d'avoir leur Dieu, leur prophète, leur Bible, alors que les Blancs ont les leurs. Donc, oyo mosusu wana moko parmi bapôtre ya Mfumu-Kimbangu, donc oyo pena midele balobi ke oyo pena bandi oyo ye atelemi alobi me mpona nini bino bamidele fo bopimela bato mwindu bazala na nzambe na bango te, bazala na bible na bango te, bazala mpe na mobikisi na bango te, bazala na religion na bango te, na ntango bino bozala oyo ya bino tala na tolo bana bajuge ndenge wana sans kobanga. Est-ce azalaki ordinaire? Le juge indigné a levé l'audience. Juge kutu ndenge amoni ebandi bongo alobi te akati mbala moko juge. Ce n'était pas la seule suspension d'audience que le commandant de Rossi ait ordonné. ezalaki kaka yango moko te donc asala ngo mbala mwa ebele donc bato na ntina ndenge bazala koya Mfumu-Kimbangu chaîne na maboko le courage bokasi molende bopikiliki bongo yo kutuka ata oyoki bakimi na braza bakende kaka. En effet, au cours d'une des premières audiences, un curieux incident avait surgi. Au moment où la prophétesse Mandombe, jeune fille protestante, chefesse des prophétesses, jeune fille protestante, chefesse des prophétesses, dit l'avenir, la mégère prophétesse, dit le révérend père Jodon, était interrogé Simon Kimbangu, chargé de chaînes et qui était gardé à vue. Les visages tournés vers les autres condamnés entrent dans son délire habituel et apparaît, il agite d'un tremblement. Si vous ne cessez pas, vous aurez la chicote, donnant les commandements de Rossi. Il suspendit immédiatement l'audience, appela les médecins qui examinaient Simon Kimbangu et dressaient le procès verbal de la visite. mokolo mosusu kaka na kati ya ndenge bazalaki kosambisa bango wana sikoyo esi bakomi bakondane na ngonga moko ndenge Mandombe Mikali molimo esali epai na ye ntango balingi basambisa ye sikoyo mama Mikali Mfumu-Kimbangu esalaki ye pasi na motema komona te mwana moke jeune fille ya 7 ans basambisa ye. Alors mbala moko molimo tata esalaki makasi azakamaki na ntango ye azakami atali ngambo bakondane bazalaki sikoyo muvuma wana kozakama wana mundele atitili nango alobi awa somo bokata audience mbangu bakati babengi babengaka mpo baya kotala Mfumu-Kimbangu ndenge azotramble wana eza kamo to eza vraiment nini ningi eza
les médecins ayant conclu à la simulation pour éviter le retour de pareils faits. Douche froide et correction paternelle de 12 coups de fouet furent administrés à Kimbangu. Donc, Munganga lokola mona ete Kimbangu asana ye normal. Alors, po batikisa ye makambo oyo wana ameritaki kaka film bo raisonner. Yo oza Munganga otindaki bobeta ye film. Munganga apesaka tonga na kisi ya komela te ekomi film. C'est que Munganga wana azali Munganga ya Jugement du Conseil de guerre de Kispil, audience publique du 3 octobre 1921. Sikoyo biteni wana bapesi mwa badetail ndenge batunelaki Kimbangu ndenge basambaki. Sikoyo bakei na bainfraction balingi baprononce sikoyo jugement mpo na ye. Jugement du Conseil de guerre. En cause du ministère public contre Kimbangu et consorts. Vu le Conseil de guerre siégeant à Kispil, région soumise au régime militaire, mitigé par ordonnance numéro 89 en date du 12 août 1921 du vice-gouverneur général de la province du Congo-Kassai. La procédure à charge de prévenir Kimbangu Simon, Manombe Zola, Madufweni Lenge, Sumbu Simon, Mimba Filemon, Mata, Mbaki André, Elani John, Batoba Samison, Batoba David, Maleka Sesteni. Prévenir d'avoir porté atteinte à la sûreté de l'État et à la tranquillité publique. John Lungwene, Bemba et Dingo Wabela, prévenu de la dite infraction, vit l'assignation de prévenir à la requête de l'officier du ministère public en date du 28 septembre 1921. Oui, le ministère public en ses réquisitions, oui, le prévenir en leur dire et moyens de défense présentés par eux-mêmes, les conseils de guerre. Tango nyonso basambisaki Kimbangu na bato na ye boyoki ke moyen de défense ezalaki présenté na banani na bango moko, donc bazalaki na droit même pas ya kozwa avocat alobela bango. Na ntango oyoyo l'état colonial aza na ministère public na ngambo ya Kimbangu parce que ministère public ezali organe de la loi. Na bazali na matière judiciaire, donc ministère public azali ko représenter Mobeko. Sikoyo Kimbangu na bato na ye bayibi mibeko wana te. Bayibi mibeko te. Normalement, faut bazala assisté na avocat oyo bayebi mibeko. Logique yango wana. Parce que infraction ezalaka kaka infraction soki mutu wana ayebi mobeko. Nzoka soki ayebi mobeko te, infraction eza te. Omoni balongo ke bakomi eloko te awa oleki bakangi yo oni me bapekisa bato koleka fo tuna elembo nini ezolakisa soki elembo eza te infraction mpe eza te. Sikoyo awa bapreveni ya leta bapreveni na biso te bapreveni ya mondele bazali sans défense. Il faut bango moko bamilobela kaka loba kaka ndenge olobi mondele kakokata kaka selo ndenge akokata tokomba te. Attendu qu'il est établi que le 11 mai 1921, au village d'Nkamba, l'administration du territoire des Cataractes Sud dut subir des volontés des prophètes. Attendu qu'il est établi que le 11 mai 1921,
au village de Kamba, l'administration du territoire des cataractes du sud dut subir des volontés des prophètes, de leurs aides et des bandes d'indigènes qui étaient réunis. Attendu que le 6 juin suivant, les mêmes fonctionnaires chargés de procéder à l'arrestation du prophète en chef Kimbang, qui y fut violemment attaqué par la foule et que 2 de ses soldats y furent blessés à coups de pierres et couteaux. Attendu que le nommé Kimbang, en répandant et en faisant répandre sciemment des faux bruits de guérison et de résurrection et en se posant en envoyé de Dieu, jeta alarme dans l'esprit des populations indigènes que par des ajustements et ses propos, il porta une atteinte profonde à la tranquillité publique. Attendu que Kimbang est prévenu, en appliquant et en faisant expliquer les textes de la Bible à sa façon, par ses aides et adeptes, a imposé ses volontés aux populations, qu'il a affirmé son prestige, comme il a déjà été dit, en répandant et en faisant répandre toujours par ses aides des faux bruits, des miracles, en tenant des séances de guérison d'hommes et d'envoyés de Dieu, dans son village et ailleurs, que c'est pendant ces séances qu'on a inculqué aux indigènes les fausses idées de la religion, qu'on les a excités contre les pouvoirs établis. Entendu a été reconnu par les médecins saints de corps et d'esprit et conséquents responsables de tous ces actes, que les crises des nerfs ne sont que de l'assimilation. Il se peut que quelques cas de maladies nerveuses aient été guéris par suggestion, mais que les prévenus en a profité. Pour tromper la bonne foi de la masse destinée à servir d'instrument inconscient à ses fins, que le but poursuivi était celui de détruire l'autorité de l'État. Attendu qu'il demeure établi que, par ses actes, propos, agissements, écrits, chants et son histoire dictée par lui-même, Fumukimbangu s'est érigé en rédempteur et sauveur de la race noire, en désignant les blancs comme l'ennemi, en l'appelant l'ennemi abominable. Attendu qu'il est établi par le fait que Kimbang, malgré la défense de l'autorité, a continué à persévérer dans son travail en faisant croire qu'un nouveau Dieu allait venir, que ce Dieu était plus puissant que l'État même, que ce Dieu était représenté par lui. Kimbangu Fumu Simon Boulouzi, qu'un temple nouveau, Église nationale noire, allait être fondée. Attendu que la secte des prophètes doit être considérée, organisée pour porter atteinte à la sûreté de l'État, secte cachée sous la vol d'une nouvelle religion, mais tendant à démolir les régimes actuels. Et la religion n'est qu'un moyen pour exciter et exalter la croyance des populations que les foules impressionnées et poussées par les forces du fanatisme doivent souvent servir d'instrument pour atteindre le but final. Attendu qu'il résulte des rapports officiels, des correspondances échangées entre Noirs, des enseignements récits, les plans sont l'objet d'une haine profonde de la part des adeptes de Kimbang, que cette haine s'est infiltrée et s'est répandue avec une rapidité alarmante parmi les indigènes. Il est indéniablement que la doctrine de Kimbangu a été cause d'une grève manquée d'abstention au travail d'un grand nombre de travailleurs. Attendu que les moyens de persuasion ont été interprétés par les natifs, les prophètes et ses adeptes comme de la faiblesse, de l'impuissance de l'État contre la force spirituelle, magique, divine, du thaumaturge, et que s'il est vrai que
que l'hostilité contre les pouvoirs établis a été manifestée jusqu'à présent par des chants séditieux, injures, outrages et quelques rébellions isolées, il est pourtant vrai que la marche des événements pourrait fatalement conduire à la grande révolte. Il convient d'apprécier toute la gravité de l'infraction et d'intervenir en appliquant sévèrement la loi. Attendu que la nommée Mano, les jeunes filles sans expérience suggestionnées par le simagré du grand prophète, a agi et servi ces derniers inconsciemment, et par ces faits, elle doit largement bénéficier des circonstances atténuantes. Que ces mêmes bénéfices doivent être accordés au nommé Lumbuenda Johan, qui a hébergé en Sanda les prophètes et la suite de Kimbangu, tout en les sachant activement recherchés par l'autorité, mais que les exemples lui ont été donnés par les chefs même du village et les chefs médaillés. Les conseils de guerre, vu les articles 76 terre du Code pénal, livre 2 et 101 du terre du Code pénal, livre 1, vu les articles 31 et 32 du décret du 3 novembre 1917 sur la justice militaire, condamnant Simon Kimbangu à la peine de mort. Zola Matufweni, Lenge, Sumbu, Nimba, Mbati, Terani, Batoba, Malega à la servitude pénale à perpétuité. Bemba et Dingo Bouébera à 20 ans de servitude pénale et le fait du procès à charge de la colonie. Et attendu qu'il a lieu de craindre que les condamnés ne tentent de se soustraire à l'exécution du jugement, ordonne leur arrestation immédiate. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 3 octobre 1921, où siégeait M. De Rossi, juge du PUS, ministère public, de Reward, greffier, le jugement se passa évidemment des commentaires. Une telle indigence des motifs susceptible de personnaliser dans les chefs des Simon Kimbangu un crime ou un délit aboutissent finalement à sa condamnation à la peine capitale demeura une monstruosité juridique qui se suffit à elle-même et n'a pas besoin d'exégéser ce qu'elle doit. Ministère public, les gens assistant à juge. Bazawana, les juges ont répondre, ils ont renforcé leur infraction. Ils ont fondé au lycée. Et vous savez, il y a un ministère public. Est-ce que c'est là qui, le ministère public les a dit, pour vous renforcer une infraction, il faut que vous ayez un avocat pour vous défendre. Le ministère public a dit, vous avez chargé une infraction, vous avez mis au sein de la haine. Bon, ballon monté. Toyoki ndenge bauti mosika baye. Bokei, bino batangi. Bino boza baleki. Botangi na bino masolo. Bosimba buko bozotanga wana. Kolanda masolo ndenge lolenge nyonso oyo toyoki. Bokomona ete Mundele azoloba avec raison. Mundele azoloba avec raison na ngambo na ye. Tumukimbangu mpe bazokondane ye na makambo oyo eza ya solo na ngambo na ye. Donc des raisons ezali. Mais la conclusion, ne Mundele et Mongaki ayeba ke yazalaki kolo mabele te. Donc Mundele azolobela en tant que kolo mabele azwaka depuis 1885
Nesi koyo sima ya koyoka bien soki bolandi bien ndenge mondele azopesana detail moko ete mosala oyo mfumuki mbangu ayaki nango message na ye oyo eza na religion suka na yango ekobimisa bokonzi ya mondele na mboko bozuna na malamu suka nango bato bakoboya bokonzi ya mondele et en plus azokontinue koloba ete tikino bato bakimaki na misala epai ya mindele donc bakoki koservir mondele balingi bazonga epai na bango. Alors en conclusion koyoka te asalaki miracle na banzembo na bango na nyonso ya bango bazalaki un danger to danger makasi mpona bamindele balongo ke alors soki bazalaki danger makasi mpona mindele bazalaki mpe danger mpona bayindo soki mfumuki mbangu na ekipe na ye bazalaki danger mpona mindele bongo mpona bayindo bazalaki banani bazalaki bolamu lelo siko bayindo bakoki kosarrange ngambo nini ngambo ya mondele to ngambo ya mfumuki mbangu ngambo ya mfumuki mbangu siko bakondane à mort na peine capitale donc ndenge bakondane bongo esengeli baboma matondo bandeko balandi wana bauti kolanda bongo manaka to bosangani oyo lisanga ya futuka fana pambu vidila basanganaki mokolo mwalobi 3 octobre na tina kaka ya komonisa bokasi ya mfumuki mbangu tolobaka soko bino boze mpona kotalisa monene na bino soko bino boze nesika ena po bomibenga soko bachef suprême soko bapape ya Afrique soko bakwatulendo soko baroi toyebi te roi na kati ya pays nanu ezala te kasi soko bino boze na posa ya batitre biso na eleko ye ya motuya moindo esika aze a reconnaître que tata mokeli akaniselaki biso baindo mpe atindelaki biso mosikoli na biso nsima ya moindo kolela ntango ebele tata mokeli akaniselaki biso baindo atindelaki biso longengo atindelaki biso mfumuki mbangu lokola molobeli na biso atindelaki biso mfumuki mbangu lokola nzila iye biso baindo tosengelaki bongo kola mpo ya biso mpo ya nesongi ya ntina mfumuku soki ya mozala mpanda na ngola suka te suka esika moindo aze ayeba nsiku miasemono wanza payeba mfumuki mbangu nde mobikisi na biso e bino lokola boze kometise kombo ya mfumuki mbangu yango même badati yango ya bokanisi pasi ya mfumuki mbangu amonaki badati yango ya kokanisa misala ya mfumuki mbangu epai na bino ezeye koleka inaperçu epai na bino ezeye na ntina te alors tobendanaka te totika mwa moke bacomparaison etumba bino soko bozeye na posa ya nkombo biso tozeye na posa ya komonisa monene ya mfumuki mbangu na bino baautorité politique ya mboka na biso kombo ya mfumuki mbangu ezeye sukali soko bokomi na ba période difficile soko bokomi na ba moment difficile kasi tokoliki ya 3 octobre eleki inaperçu tozeye kopusana na 12 octobre oyo kozala mokolo mfumuki mbangu atikaki mokili ya mosuni kozonga na mokili ya molimo condamnation ezalaki 3 octobre 1921 ekozonga na bango na mokili ya molimo tokufa soko tokoloba bongo kokufa ya mosuni ezalaki bongo le 12 octobre 1951 esalaka pasi ute esika touti soko tokomi mokolo ya 12 octobre bokotilaka biso mindule ya grand maître Lwambo po eze mokolo bango mpe bakufa kasi ata na chaîne moko te ya radio to pe ya télévision tokomona bokanisa mfumuki mbangu eze pasi mboka Kongo eze kotambola na bilaka ya mfumuki mbangu
yango tango mosusu boyoka ki chef de l'état koloba le Congo n'est pas n'importe quel pays ingete eze pays mboka ya bilaka Congo eze mboka ya ntina nani apesa bilaka oyo totutela kantolo befumu kimbangu nani ayaka kosikola moindo befumu kimbangu boni soko eze Pâques bana bapemi na bitelo boni soko eze Noël te bato na misala bapemi nzoka nde bolobi République démocratique ya Congo eze état laïque kasi ba fête yo eze respecté eze mingi ba fête ya christianisme soko eze bongo boloba que eze état chrétien bolongo la moya laïcité pour bakimbangiste basé pour se retrouver 6 avril bobandi mosala ya fumu kimbangu soko biso tendance kimbangiste tokoloba te tokosangana te eze inaperçu na mboka tozwi mars mbotama ya fumu kimbangu soko biso tendance kimbangiste tokotelema te ekoloba mate na mboka 3 octobre la preuve en est utaki koleka lobi inaperçu soko lisanga ya vutuka mfana pambu vidila na bangunza te mokolo ya lobi ezalaki lokola mikolo nyonso nzoka nde soko toyebaka po nini moto wana azalaki civil bakei kosambisa ye esika bakokaki kosambisa bacriminel de guerre moto atikali kozala na mandoki te moto ya lobi be na ntina ya bolamu ya peuple na ye ya bandeko na ye fumu kimbangu asambi azalaki ata na ntango te avocat défendre po ayibaki eloko ya moto po bapapa diangenda bazwaki eloko ya bato tokolikia te kozanga fumu kimbangu nde kufa ya mboka yango boze komona lelo bato ya mayele kosangana na politique bato ya mayele kosangana na soko na neteni ya science nyonso eze kokenda zero nalingi ya mboto pusana lisusu na masolo na biso lolenge toze kokenda na yango tokoliki ya mingi tango toyembaka hymne national na biso tomeseli koloba awa na manaka na biso ya bayindo bolamuka ezalaka hymne national te kasi ezalaka hymne officiel soko pe hymne international po hymne national esengaki eyembama na bakota to na balangue nationale na biso yango bato bazali koyeba même pas maloba nini elobami kasi lokola lisanga ya futuka mfana pambu vidile eze etero lokola lisanga ya futuka mfana pambu vidila tokambami nane songi ya nzila oyo babengi molakisi nzela na eleko ye bakolakisaka nzela lokola tozali kobeta deja kota yoko na bandeko bazali neteni ya rogi tokenda sika wa koyoka nano bana etelo nengwa mafuta koimbela biso hymne national to nzembo ya lokumu ya mboka na biso cette fois-ci à la nationale na moko ya balangue nationale na biso tokomi lingala po bandeko tososola na ino maloba nini elobama na kati biso na bino bongo tokoyeba sikawa po nini tozali kokoka te kokokisa maloba ina mwana Kongo moko ibale mwana Kongo tosangani na pasi tosangani na bokasi pona bosomi longola elongi ebuma makala pona yango tokamata lolenge malamu na kimya batwanguya na mosala
balandi touti bongo kolanda hymne national à la nationale. Tu évites soko to koti na profondeur ya maïma lobani. Telema mwana Congo to sangani na pasi to sangani na bokasi pona bonsomi tombola elongi ekumbama na manaka eleki tozwaki ntango ya kosala bino rétrospective to bozongi sima ya maimaleka awa na mboka na biso kobanda na Congo Belge koya na République ya Zaïre koya te na République démocratique ya Congo na ba différents dirigeants na yango. Peuple congolais a les lignes to tila kibino boni de génération en génération peuple congolais a zeko kufa. Et sali biso mo apasi kolanda bande kona biso ya basusu ya diaspora to koloba bino nyonso te bande kona biso basusu ya diaspora mingi bandeko ba combattant ko beta maboko koloba bandeko yebo kufaki le 19 na le 20 merci mingi proposer ba martyr bandeko nanga tozonga na conscience hymne national yetotie lelo bo bandela na ino koyokaka yango tango mosusu etandeze ngonga tokozwa mokolo mobimba ezala kaka yango totangi tolimboli tosombitinyaka makanisi biso na bino po toyebaka touti wapi tokomi wapi pe toze kokenda wapi. Bato boni bakufa na ba marche ya opposition uta deuxième république oyo lelo bakombo eyebanite mabota waneze lelo babola baze kolela bana na bango bakanisaka soko bana na biso bazalaki lelo tango mosusu toyeba ko différencier martyr na sacrifié soko na ino batomi sato Mobutu adiembi kaka esika lelo batongi stade de martyr batikala kozala batikala na ino kozala ba martyr te bazala ba sacrifié bongo boni bayoyo ba koti na nzila na posa pena na volonté na bango te bakoti na nzila na manipulation soko tokoloba yango ndenge wana bato wana bazala ba martyr te botika na ino ko bungisa makanisi ya République démocratique ya Congo totombola elongi oyo ekumba makala pona yango tokamata lolenge d'abord nzembo yango soko bato bakoyemba yango lokola récitation moko ya français bato bazali ko maîtriser te tala esika pasi ezali kasi soko bato bakoyeba nini ezali koloba na nzembo ena tokoyeba kosangisa makanisi po ndenge nzembo ezali kokoba balobi bato ya nguya na mosala nde tokotonga lelo bino bandeko na biso bozali na mikili ya poto lelo bo ignorer lelo bokanisi lelo bokumisi loposo pembe bokumisi François Hollande bokumisi Barack Obama po balobi il faut président Kabila akenda matondo kasi tokolikia biso tolobaka etumba na biso religion africaine lelo ils étaient pour protéger Kabila étant individu. Kasi to protéger Kakiti ya beaucoup. Libanga lizui ndeke chaku ko sekate. Tope libanga lizui chaku ndeke ko sekate. Sokolero président François Hollande à côté les mains Kolobana mboka oeze na 56 ans d'expérience soi-disant il y a indépendance. Que président il faut attendre que Barack Obama président des États-Unis
koloba il faut président wana akenda lobi ba koloba yango pe na yo soko babongiseli yo nzila te babongisa nzila po yo poleka na kini. Président Obama na mandat na ye ya sali atikali ko s'occuper na République démocratique ya Congo te po aze président ya Congo te. François Hollande na mandat na ya sali na France atikala ko s'occuper na Congo te po aze président ya Congo. Boni soko tokopesa tanda kisa esika ngai soko na zelo locataire quelque part mokolo moko na siliki na mwasi nanga na zeko beta mwasi nanga na tatola mwa bambata na litama ya mwasi tango mosusu po azangi kotosa na likambo moko to mibale etata lopango atika ya yenda ko koya kobakisa mbata likolo ya mwasi nanga. Inacceptable. Wana religion africaine ekotoleraka yango te. Mais po nini boze ko sosola te? Po nini toze ko sosola te biso bayi? Torobaki bandeko ya diaspora borobaki boboyi distraction. Yango boboya kita mosusu bawera ba bete boboya kita mosusu ba concert ezala na mikili ya poto. Omoni esika tolobi kozanga fumuki mbangu pasi na mabele ya Felika pasi na yo moindo. Est-ce que réellement ko boya bawera ba se produire na mikili ya poto est-ce que ezalaki kokima distraction? Et les longaï journaliste révolutionnaire Mopandi Sambo il y a Tumba Lobi kwa loposo moindo na lobi te ezaki kaka bosali science sans conscience ezé ruine de l'âme pour nini. Est-ce que pour moto se discipliner faut ba conseiller tika kobeta mais le lot ezé komona na banette banani ba ya yambo ya ko télécharger ba concert ya bawela sokweze bino kaka te ba boboyaki ba concert répété te besoin qui décision kasi ezala qui sans conscience koboya kofia ya na poto kasi na banda ko na bino ba CD tondi ya kofi et na banet tout le temps bosé ko télécharger biloko na. C'est-à-dire zeko sengelo ko moko et demander quelque chose et son contraire ndenge bino ba ilo poto koloba nzokande soko bofumuki mbangu kati na biso nde tokokaki ko se discipliner. Concert ye bandeki ko sala de milliers de personnes et ko beta kasi bamoni et ye 10 personnes lokola ba producteur basé ba commerçant et lobi ba production ko katana sans que bino bo bete bango sans que bino bo kenda ko menacer bango. Bolandaka émission baito bolamuka sans parti pris et sans tendance. Bisoto zeko lala te pona ko kanisa po nini pasi ya moindo zeko. Ndesika to kumbeli bino biya. Lokola moindo ayebite ke fumu kimbangu asalaka 30 ans na boloko pona ye moto moindo akotika la komona bolamonte. Sachez-le, l'Afrique ne s'en sortira jamais si vous vous écartez de fou. Wana lo poso pembende alo lelo to éviter ça fait mal au cœur ndakisa ne sonyanzi la bapesa ki mokolo mwalobi na mateya ngai na zelo locataire nga na zelo locataire lopango ya ngate to pesa tanda kisa yango na lolenge na fandi na mwasi na libota na nga na ndako lokola lopango eze ya ngate na zelo locataire tata lopango aye brusquement akoti akotala salon akoti akei atali chambre ya bana akei kotala chambre ya biso ba parents te abimi a féliciter nga bien en tout cas na sepeli penza na ba locataire nyonso ba kote pa na nga yo nde peto na contrôler ndako na moni bateli nga ndako na éviter soko lokola eze lopango na ye yo na ngai moto zeko landa ngai tokobetela tata lopango na maboko sans permission sans kotoke akoti na ndako pe asali tour contrôle ya ndako pe abimi po ya ko féliciter lolenge akuti ndako na ye ebatela mimala
mais soko toko kokate ko supporter toko kokate ko avaler yango toko mele yango boni toko tolérer loposo pembe aya ko konza ko pesa mibeko na mabele na biso likolo ya bomengo na biso et toko likia opposition lokola ze mama pouvoir lokola ze tata na kati ya ndako toko likia mokolo kaka oyo François Hollande mekaki kotia maloba na makambo ya politique ya République démocratique ya Congo ezalaki mokolo na opposition na pouvoir basangana bala kisaeke omeki na mboka oyo eze indépendant ngai na mwasi na ngato ze ko bunda tata lopango to voisin okoto ya kobakisa mbata likolo ya mwasi na ngai pero kola ngana ze na kanda ya kobeta mwasi na ngai natika yo uti libanda oyo kobakisa mbata likolo ya mwasi esala wapi et lelo bino bande ko bozena mikili ya poto bino nde bozeli ko vivre injustice ya loposo pembe lelo bokoti na simana ye manifestation yeze ko sala totalisa ki bino partout oyo le cas en Afrique sima ya ba mouvement d'indépendance eze manipulation ya loposo pembe Tunisie révolte salamaki Rolme Zalaki révolte. Tout Zalaki manipulation à l'opposition. Tolobaki to confondre te révolution na manipulation. To confondre te révolution na manipulation. Boyebi boni bokendaka ko sala que bozo kenda ko sala molongo naïveur mwasi ya zemitote mpaka to elenge pona kokenda koluka kobwaka ngunda boyebi na molongo na hiver na 4h30 faut koma na préfecture et le poso pemba ya ka bureau ya préfecture fungwamaka na 9h et nyonso ena po o vivre kenda kokosa donc oze ko souffrir po kenda lisusu ko utiliser lokuta okokenda kobwaka ngunda po kenda koloba bozalaka ba rechercher na mboka na bino nyonso bokoloba et na 4h30 na hiver bino bozalaka kuna boyebi hiver na 4h30 et salaka nini boyebi boni bazwa ba tuber po na malili wana lelo bokumisi le poso pembe pour s'attaquer na cible na bino ça fait mal et lelo boyebi koleka ngai ke loposo pembe abongoli lisusu manaka na ye lelo ngunda obino moko bokomi boyebi bien eze mariage pour tous bokomi kokosa boze ba homosexuel na mboka na bino homosexualité eze nanu admite baze koluka ko lapide bino et mondele soko ayambi bino na ba centre na ye akoti ya bino wana pendant tango ya observation soko ze mwasi lesbienne bakotisi lion de ko mwasi pour réellement koya ko pesa rapport soko vraiment aux homosexuels ya solo toté boyebi rien que pour ba pesa mokanda au vivre na mikili ya poto moto awa asali économie à 3 ans 4 ans moto abateki lopango te ya matin avion ba diplôme nyonso tikali na aéroport ya Njili azeko kenda na étiquette ya réfugié réfugié lelo boyebi boni bana mikie na ba centre bozeko ke bwa ke la ngunda bazeko pesa bango ba vieux partenaire ba mi bange ya loposo pembe po basakana na bango engai na yo esika tozonga na conscience tolinga mboka na biso ezwa développement po lobi to sima ya lobi boloba trop c'est trop loposo pemba nyokoli biso mingi tokozonga na mabele na biso mais bazé ko kota lisusu bo détruire mabele ya Congo po bozanga esika ya koki voilà batalaki lelo bozwi confiance ya ko investir na mboka na bino bamonaki lelo congolais asali makasi ya ko investir ndenge ezala te na bamibu elengi bakoti sima na bino
pour ba détruire mental et investissement pour le poso pembe alingi boti ya mbongo kasi lelo boze kolanda na betando te bakangi sima ya kokanga ba bien ya général Célestin Kanyama lelo bakangi ya général Tango Fort pe ya général John et tokoloba soko États-Unis a monique ba généraux ena ba yibi misolo ya République démocratique ya Congo et pour nini azongisi yango na mboka te akangi yango na qualité akangi yango po asala na yango ni e bino bobeti maboko bazwi bakangi bango bakanga bango yango libanga lizwi ndeke chakuko sekete moto akwei na nzete ya mbila na tongo apesi bayeba koya na midi mayele bakoko na biso balobaki mwana moindo na masisi mwana moindo na masisi lelo soko topanzi Congo lelo soko tobuki Congo baoyo bakutaki nano Congo ezina quelque nzila bakoki te kobakisa banzila na mboka yango bongo soko lobi bino bayo bokoya bokokuta Congo ya kokufa bokobandela wapi et lokola boze na mentali ya 5 ans renouvelable une fois okosala nini yango tolobi masolo ya Congo to betelo entre bana yango bino bandeko ya diaspora bino ndete bokoki kozala facilement manipulé na ba politicien bino te po bino boze ko vivre réalité en face botuni na 5 ans asali nini mais po nini te botuna ki loposo pembo botuna ki ba français mabulu na bango kako ekumbaka mai kanalizaka mai batonga yango pratiquement na 17 ans mabulu rien que mabulu ya pamba soko bino boze ko tia dole na 5 ans il fallait que la République démocratique ya Congo ekoma paradis et pour nini tango tali émission ba indo bola muka o se permettre ko composer numéro pour finga soko toze ko luka kaka conscience na yo moindo ezonga na kati ya mutuna bokanisi soko ezalaki pona koluka bongo misolo nesongenzi na fumukusu kia mzala mpanda na ngola bakoya kosala mouvement ya révolution oyo etangisa makila ya bainyoso batelema liboso tango mosusu po boyebi masolo ya boindo te boyebi te ke ya mfita kanga bakataka motu pe bake ko célébrer nango mais c'est pas ya ba catholique boyebi te ke neko dipwanga bakataka motu na makambo boyebi te ke ya kimpa vite lenge mwasi ya 22 ans en 1706 le 2 juillet bati aka moto na nkoni na mwana na moko boyebi te ke fumu kimbango soko asalaka 30 ans na boloko ezalaki pona makambo toke inano nandakisa ya bayi spirituel soko toke nandakisa ya bayi politique boko mono mbalombala moto nyonso dirigeant nyonso abundaka pona koluka ko conscientiser population peuple na ye abatela mabele azalaka o mabati na bango ba impérialiste soko ezalaki pona koluka ko sala misolo tant mosusu voie la plus facile ezalaki lokola ba pasteur batandami lokola mayebo pokuna bako bete mbonda boti mabonza balei baki kasi lokola ezalaki recommandation lokola ezalaki bilaka ya 1921 fumu kimbangu batei kasi bato balandaki mingi makamu isi to miracle fumu kimbangu amikabi nzota mosuni mbeka pe alaki motangisi akoya bapesaki epero pembe na maboko mpona kotangisa bayi yango wana siku miansemono wanza po baprepare moyindo e po nini oso permettre kofinga nesongi ya ntina fumu kosoki ya mzala pata mpona
président Kabila kenda bino bokota po balaki bino ba poste. Non. Pour sokorolma boko bundana tina ya peuple. Boko balana na message. Bolamu ya peuple congolais kouta na loposo pembete. Barack Obama zena leçon te ya koya kopesa na République démocratique ya Congo. Et pas inaye tongo yonso, mokolo yonso bazé ko boma noir moko, esclave moko, pas un maître na ye loposo pembe. Intervention ya Barack Obama ezalaki mokolo ni. Et bino bozé ko sala ba vidéo pour na ko finga chef de l'état mokonzi azalaka sacré. Toko bisabino mbala potolo baboye faut patolia misolo ya président Kabila mokonzi azalaka sacré botombola mosapi nani asala vidéo ya finga François Hollande ekazé en liberté bo prouver biso moto moko asala vidéo na benjiro nyoso bino bosalaka na bakonzi ya mboka ya Afrique sika bino bouti. Bola qui s'habille sur vidéo, moto moko afinga Sarkozy. Paix azala na liberté. Voilà. Réseaux sociaux. Au batili bino. Moindo azeko salela yango. Kaka na kozanga conscience. Justement pour tozangi bofumu kimbangu kati na biso. Sokolo poso pemba zeko sala ba réseaux sociaux pour na kobakisa moi boyebi le poso moindo zeko na kokolisa kaka be bozo distraction soit disant bande ko ya diaspora bande ko ba combattant ba boya ki consort pétate réseaux sociaux c'est rien que pour na ko télécharger kaka mindule soko tiei élément oyo ko kolisa boyebi ya bato oyo ko zongisa conscience ya bato 4 vies 5 vies tia film ya porno tia musique oyo bandeko baindo bazeko bina bolumbu bazeko tika mabumu libanda bibelo libanda wana ezeko koma te na 1 million de vies. Peuple inconscient, population noire toujours inconsciente et tango e bamanaka ya boye baindo bolamuka ye telemi pona koluka conscience na bino bozeko s'attaquer et sengo na biso po boko silika boko vimbana kasi boko pasuka te boko kebisa biso te poto kebaka te tango toze kotala ndeko na ngai ya mwasi na susi ya koluka ngunda soko ya kobwaka ngunda ya koluka mokanda akei kofinga mboka na ye po bapesa ye juste récépissé oyo azena ngo même pas accès ya travail rien que pour fanda na mboka ya loposo pembe tango mususu atikali koteka lopango ngai esika na fandi religion africaine bangunze esika ba fandi ba betele yango maboko moto ya tekaki lopango azeko koma réfugié azeko kosa président Kabila bomata tana ngai boyebi pe loposo pembe yebike bokosaka et bino moko boyebike bokendaka kokosa alors tango tolobi procédure ya mariage pour tous homosexuel pona koluka mokanda likambo salate réalité ya poto bandeko ya mikili ya poto balobi na yo faut kenda obwakela yango ndenge wana et na centre bakokotisela yo soko ze mwasi bakotiseli yo moninga mwasi akosala yo akosala yo soko ze mobali baluki pede mosusu ya mikili na bango bakokotisela yo na centre pour réellement confirmer soko ze homosexuel rien que pour bapesa yo mokanda bango tango bazeko kita na aéroport ya njili expatrié tala ebele ya lolendo ata soko bako refouler ye bakoki kotia ye menote te. Et président Obama, président ya États-Unis, faut appeler sans injonction la République démocratique ya Congo. Après 56 ans, il y a indépendance. Tout comme on a betando, lolenge kani, ba refoulé, bande komine ko uta États-Unis. Pona ko la kisabino que tel lolo poso moindo aze naino esclave. Kadena ba kangaki avant 1885. Kadeno bakangaki bankoko tango bazeko kenda boumbu na Amérique. Lelo bandeko bauti Amérique
bayei lisusu na Kadena. Lokola bilili bize to kenda na ino neteni ya roji botala élément lolenge kani États-Unis soi-disant mboka ya liberté ba refoule bandeko na yo na ngai na Kadena lokola toze na ino na tango ya boumi tolanda bongo tokozonga kuna kotambusa manaka. S'il y a des Congolais qui pensent encore que les puissances étrangères peuvent faire le bonheur des Congolais à leur place, ils doivent réfléchir par deux fois. Les images de nos compatriotes expulsés des États-Unis d'Amérique sont assez éloquentes. Ces images insoutenables filmées le jeudi 29 septembre 2016 à l'aéroport international d'Ndjili sont celles de nos compatriotes expulsés des États-Unis d'Amérique pour infraction à la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers sur le territoire américain. En fait, l'administration américaine avait prévenu les services de la Direction générale des migrations congolaises de l'expulsion de 3 Congolais en délicatesse avec la loi sur l'immigration aux États-Unis. Mais à la surprise des préposés de la DGM, à l'aéroport d'Ndjili, ce sont 4 personnes qui leur seront présentées par le convoyeur américain. Conformément aux usages en vigueur, la DGM a refusé catégoriquement de régulariser cette entorse. Elle a contraint le service américain à ramener la 4e personne non annoncée aux États-Unis après de longues discussions. En plus de cette violation flagrante des règles sur la précision de l'information concernant les personnes déportées, l'on a constaté que les Congolais ainsi rapatriés ont été l'objet d'un traitement inhumain et dégradant qui viole toutes les normes en la matière. En effet, ces compatriotes ont effectué ces très longs trajets de retour au pays de leurs ancêtres, menottés et enchaînés comme du bétail. Ces traitements inhumains et dégradants devraient faire réfléchir tous ceux d'entre nous qui n'arrivent pas encore à se débarrasser de l'odeur du père naïf qu'ils sont de croire qu'il est possible que de puissances étrangères puissent faire le bonheur des Congolais à leur place, ou qu'elles peuvent nous aimer plus que nous-mêmes. Pourtant, chaque jour, nous assistons au ballet des donneurs de leçons qui, contrairement à leurs discours lénifiants sur leur prétendue volonté d'aider le Congo et les Congolais, sont incapables de la moindre empathie, du moindre respect et de la moindre considération humaine à leur égard. Qu'on se le dise. La pasi religion africaine zena yango komona ka maye ya bulu loposo moinda ze sommité bobi manaino na engrenage na soko boko kenda mosika ya kombo ya mfumu kimbangu ombalomba la bako manipula kabino boko senga eloko na contreur na yango bobo ya ki distraction kasi baye iko distraire bino po bozangi mofumu kimbamba lelo bele ya bandeko ya biso ya diaspora na bamboka yonso koyoka biso bana bilaka ya mfumu kimbangu biso bana mvuluzi kimbangu soko bozalaki na 1921 bolingaki bo défendre mfumu kimbangu to bino pe bolingaki bozala ba contemporain baye bazalaka na tango ya likambo ndenge Jésus azalaki kombati na baye ya ye ndenge Mahoma azalaka kombati ya baye ya ye yango akima soko mete medina ke batama na droite bakenda kozwe ko kata mutu nzoto na nguru mutu soko bake ko sana ngoni bazalaki pe incompris fumu kimbangu soko bato balandaki pona makamusi ingeta mene sonyanzira baye ina nsiku miansemono wanza boyebi bino bokanisi po babenga boyebi fobo kenda lokola bato mosusu bakotangisaka o 7e ciel koko nzala mpandu na kiteleki nambu bayaka na vaisseau moko na vaisseau wane utaka soko na Jupiter soko wana nde boyebi moyindo azena posa batangise maya Jupiter bonzambe nyonso ya sembo
et bandaka na conscientisation kozongisa baye na ino na nzambe iye bankoko basambelaka vutuka vana pambu uvidila baye maso baye banso baleka bazongisa kaka peuple na esika babungela mosala Bouddha salaki mosala Jésus salaki mosala baye nyonso basala e mosala be yango wana vutuka vana pambu uvidila tolobaka yango vutuka eze vuva mweze ndako te batongi bati batolo soko non état d'esprit recommandation zonga na esika obungela soko tozongi wana to reconnaître na ino bakoko yango ndesika to bandi kofungwama bakoko na biso batangisaka bato spiritualité yango Abraham atikelaka mabele na bango ayelaka na Égypte bakoko na biso batangisaka ba homme de science yango moni ba philosophe nyonso ya makasi ba chimiste ba physicien bayaka na Égypte bakoko na biso bazalaka na culture bakoko na biso baya yambo babandaka sculpture toze na bavale mais d'abord to reconnaître to zonga na ino esika wana bakoko na biso basalaka ebende to zonga na ino sima boyebi ba jeune belé basé na islam rien que pour islam et prometaka bango bakozwa facilité ya kolingaka basi soko na batashubir soko na banini soko na banini pour islam et prometaka bango soko chance ya nzila okei ko somba eloko bakolekisela o misolo soko beti soko surat combien et sans quoi ba indo basé na islam ba bénéficier na nini bango pe également basé ba esclave ya barab. Et voilà, kolela naba indo basé na islam, o basé esclave arabe, naba indo yé basé na christianisme, esclave ya loposo pembe, kolela ya ba indo nyonso tata mokeli akanise la kibiso. Atindela kibiso fumukimbangu waye batikela fumukimbangu tango te bateya. Batolomi le 6 avril. Le 6 avril Telemi babandi mosala le 12 septembre bakani aye ko se livrer po ezalaki pasi esika nyonso mboka yonso fumuki mbangu alekaki koteya na sima na ye lokola bakonzi bazalaki sima loposo pembe ba incendie ba mboka ezalaki soko fumuki mbangu aleki bayeyi batumbi de fumuki mbangu sima ya kosala bilaka to ba prophétie le 10 septembre les 11 bakei koso se décider bakenda koso livrer kasi malamu pona biso na bilaka na bango balaka ki ete motangisi kofanda kate o se comparaka na nesongi nzila soko zeko luka pouvoir na sima ya opposition soko zeko luka pouvoir na sima ya pouvoir nesongi nzilo mbalomba la baleka na betando baloba bakotika la kosala politique activité bakotika la kosala politique activité au mona nesongi nzila lobby to sima lobby député o ya kotelemelaka président ya assemblée nationale soko atele non wana mosala na bangote bayei kokokisa bilaka ya mfumuki mbangu bayei kozongisa lisusu moindo na ba valeur na ye yango tina ene songa ndina fumuku soki amuzana panda na ngola soko ebebi na pouvoir akoyebisa pouvoir bobebisi soko opposition akoyebisa opposition mais comment voulez-vous moto moko azala opposant éternel abomisi bankoko abomisi batata lelo ayeko bomisa lisusu bilenge bomonaka ba marche à l'opposition pembe ba minere bazala epai na biso bayebi kozongisa bana te bayebi ko respecter marche te souci na bango kutu na ba minere bazala po yango bango bakozwa raison sima babomaki na ba minere bozala kana mikili ya poto ba marche salama bokendaka ko s'emprendre na ba bureau ya bato yango torobaki mbeli bopesi na mwana moko ayebi visage na yango te ayebi ntina na yango te bino pe kuna botambolaki mokolo ngo ya 19
bola kisabiso esika botumbaki bola kisabiso ba policier yebino bobomaki kuna elelo bosali ba vidéo ko sepela na bandeko bakufi ingete kozala kaka bongo ah bon bolobi yango po ezoi mabota na bino te boyebi te salaka lolenge kani tata moko songolo abokolaki mwana na ye na pasio ezali na République démocratique ya Congo tango mosusu mama moko akendaka koteka matembele na bisi bino mopiku moko soko mokala ya matembele etekamaka soko 8000 francs mama wana fond ya commerce na ye eze mokala moko ya matembele 8000 francs soko ateki akoki abimisa 12000 to 13000 francs $15 mama wana tango mosusu locataire tango mosusu fokota makelemba soko ya par jour soko ya par semaine po atangisa mwana po atangisa bana et pona koluka pouvoir na bino ba politicien boleki botindi bana wana na nzila mwana wana kokenda sacrifier pona intérêt na yo mwana wana akufi oyo yoko kendaka ta soko mokolo moko te kotala mama wana tikali na pasi mama oyo c'est l'espoir na ye mwana na ngai oyo asilisi betelo lobi asala quelque chose ponga na bika ponga ipena la tali puta ponga ipena kuma mwasi antina na mokili ponga ipe mokolo moko na tombola elongi oyo kumba makala lolenge hymne national na biso eze koloba et pour Nabino, pour na soif de pouvoir Nabino, bobotoli mama ena, esengo, elikia ya esengo na ye, bolongoli yango. Vous êtes quand le 19 décembre, makila etan, webi makila ya moto moindo ya peuple congolais, etangi uta mo colonie. Bobosani bino ba botangi bolobaka la violence et arme de feu. Bobosani pour nini bozé ko utiliser violence pour l'opposo pembe sima na bi kasi toko kenda na ko chité tango nyonso bozé ko tia pression na etumba na ko bundisa mboka eze sika bokenda ka kokaba yango mboka totalisa kina manaka eleki tango bokei ko signer ba contrat plus que chef to dirigeant actuel boye baba ko yape ko talisa ye tala opposition ba contrat signé na biso alobi to kozwa cobalt nyonso alobi to kozwa uranium nyonso yo linga to pesa yo 20% na uranium tala bango ndenge ba signé bongo moto oyo azé ko banga kolongwa na pouvoir pour sécurité na yeze assuré te po esika ko kenda yebani te bongo moto wana pe po akenda sika wa kondima loba bon lokola bango ba signaki ba kopesa bino ndambo ya biloko ngana lobi bozwa pe mboka nyonso po ngana ingela tozala mayele soko ze koli hamburger soko lié oze koli ya shawarma soko ze ko mata na metro soko ze likolo ya ascenseur aweze na bato ala muki na tongo te 17h na ima zo ibilia eko kanisa te moto ya lolenge na fo bakisela yo lisusu etumba likolo ndoko silisa pasi babengaki banso na dialogue esikeze bato mibale balongaka mpona etumba moko kaka nda kolonga kasi na masolo biso mibale tokozala balongi et pour vous comprendre le poso pembe azé ko manipuler Afrique lokola damu na ye boyo kasika wana Côte d'Ivoire boyo kasika wana Gabon boyo kana Congo Brazza ba ninja ba telemi lisusu bazongeli ko boma na nzila ya train te point noir bozo aussi président Sassou sokwaze na Congo Brazza lelo volonté à peuple to volontaire impérialiste tozala mayele okoya okokuta benjonction tokotika te koloba okoya okokuta ozene siko bandela te pétrole ya mwanda
ezalaka soko ya ba-américain. Okoya kokuta diamant ezalaka ya Anvers. Okoya kokuta or ezalaka ya Italie. Okoya kokuta bois ezalaka ya Allemagne. Okoya kokuta eloko te ya peuple congolais. Pour les sols et les sous-sols appartient à l'État. Et quel État? L'État colonial. Tango bangunza ba telemaki ba kendaki na siège ya institution na parlement bien sûr pona koloba ko senga revisitation ya constitution boni moto fandi likolo ya bomengo azo malheureux. République démocratique ya Congo a hésité na voie ya développement, tozé na voie ya sous-développement. Bon mataka te. Tango bozé ko tala, botala biso na conscience. Botala biso na conscience. Soko zalaki koluka kozala vedette, tango mosusu esengelaki kobeta ndembo, tango mosusu esengelaki kobeta mindule, kuna epai kani soko luki bafille mibale misato bakumba bilamba libumwe mona na bato bakotala. Tokokaki te koya kosala likambo ye balalisela yango ebele ya bato mitu. Tokokaki te koya kokota na etumba ye tango yonso bayebatelemaka na molongo yango basilisaka bango. Kasi lokolo eze recommandation, lokolo eze etinda ya tata keli likolo na se yango atako bakobomaka yango pe loposo pe mbayebi principe arobaki tuer, il en restera un. Ata soko bakoboma ekotikalaka moko. E Congo eze mboka ya bilaka. Et na tango yeto komi eze tango ya bilaka. Désordre politique et la kamaka. Bino bobenga mibana ya bilaka, bokota boluka boyeba sembo ya bilaka ya mfumu. Etant de zengonga. Bosufri to kabwa. Tokokuta na bino na poso ezali koya pona manaka lisusu. Matondo. Atana patiengo, atakondima patinetengo, oyo patiengo, moindo atana patiengo, atakondima patinetengo, oyo patiengo. Na batango badia